Capage TV. Capage TV. Capage TV. Gezi mawete babiloko ya ba partout babiloko basi babundelaka yo toza content na yango te. Oza artiste, oza leader d'opinion. Ba manqué ngata na beau. Un artiste, un leader d'opinion. Ouais. Tela basi ninge bazo swana. Des azana no célibataire. Ah luka. Il faut kaou sabino, faut sili sabino. Gez aza célibataire et puis ndenge gez maweta comprendre mo kililelo. Gez akobimisa makanisa obala lelo na lobité. Ah. Oui. Bala. Na beau. Yes. Na bala te. Et puis bino mo boyebi gezi. Apakola ba mafuta sorti nyonso. Aza pembe mobali kitoko ozomuna ba biloko wana nyonso. Eza kitoko te. Lelo o ba video ezotikala. Lelo makambe bele tozo sala ezotikala. Oui. Ba mona ke lobby bana na ba hotela papa ba bundela kiye. Papa ba kanga ki na partout. Papa ba sala ki papa ba zonisa ki eboye. Eza kitoko te. Bomba bolumbu na yo, bomba mutakala na yo, nyonso ezala protéger. Na isa kibino bato belé pe batuna kinga ndenge ni bio herbe cacao to ko se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asombaka produit na biso eza très avantageux au rein. Eza pena produit moko miraculeuse et sokolaka. Oh ba ebisio ba mot de tête intense et aussi la tête et si lisaka. Oh tension pour notre mission de travail trop air moi et comment après ko bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai na salle la rango na salle on a poto et sunginga na tikali ata ko merakisité oh tension matin qui tient et l'autre côté on ko nazo sa pasta boni na lobi na yo effort à guerre kolo nango aibisi biso tolo ba boy. OK. Ce qui to lobi c'est que to une application confirmée. Makasi. Vous comprenez? Yango penza. Chaque carton oyo. Ce que so besoin ba fantastique ko bikisa. Amen. Et là makambo ça faut que l'hôpital mais là na lo ba tindi yo. C'est ça. Lobi makambo ba rein ah témoignage nango eza. Makasi. To bwa ka ko bebele to ça va ko sera bien na TVT peka. To yaka na makambo eza sir. Oza na likambo confiance ata lango lo baka ndenga mo amonia sans langage te. Dikamba lokuta ba mandela radio faté pas mutu on aime to pesa sous ba photo ba ki boté ça ki boye. Ah! Na so ba no poli là. Bio herbe yango. C'est ça. Ba rein dada. Ki mobali. Po mingi ba lingi o sangisa ndoto mais décadence. Au contraire qui mundela comprimé mingi te. Ah ma belle. Maman e ko pesa avantage mais ko bou so e kati o kwei. Bilo kwa solo yango naturel naturel nazo zango lokande to tongola kana bo mwana we bomba biso to zali no boy to bela te po kokwa zala ka besa so makasi ki se ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mona na nzoto poza na ba 20 ans o kosi so 40 ans nde bio herbe yango mais pasteur on carton na sikandeni eza onka elomo eza elomo mais ba changer couleur mais moni et là comme alamu ba évoluer on ka pour kindi capable to za on a kusunga OK tozo sunga ST traboy 1.5 vraiment so sombi 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi et biksa non yo moko to aider pe Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboyende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bote na ba bazolanda biso partout dans le monde place nyonso ozali nzambe apambola yo amona yo biso to yaki epa dadi te akanda moko yo ya bantoma tozaka na bango na République démocratique du Congo na biso nzambe apambola ba oyo pe basungaka etonga place oyo ntoma exexaka pe makambo na ye en tout cas bato ebele balobi ntoma bibilia ekoma wapi otika ngo wapi po mama kapashi sa pesa ki bibilia totanga ka sous verset te olendi sara li sous te mingi bazana bo pito bazana ba voyage baza partout balingaka tangu yo ya kapé na parole et ça la rappelle bien en tout cas tozana ntoma yo kitunga na biso ezala rappel invisible po toma nenga zawana azobelisa pe
Voilà, donc olingaka Thomas, olingaka Mama Kapache, ata bozo linga kocha appui na plateau te mais to soutenir Thomas pour yende ayaka penza côté ya biso tango iso na ngonga nyonso nzambe akozanga te kopambola yo. Dadi boni. Voilà, Mama Kapache, merci beaucoup pour l'assistance na yo. Merci. Et pour na koya ko changa micro. Omoni Mama Kapache na koloba boye. Toza epelé na Congo. Amen. Ben invité pe ba yebi koloba kolekanga bazali. Amen. Tango ndekwazo sepela acha yo micro. Abimisa lokola invité na ye. Faut que le bananzambe merci. Pe fait qu'on remercie pe mutu wana pour ya sali déplacement munene pour ya komona yo. Combien de ba risque na nzela et pesi kitoko makasi. Na pesi ba congolais nyonso o ba kotala biso na émission oyo bazala pe bato ba ko bénéficier na auto koloba awa bazala ba bénéficiaire esunga bango na makambo ebele. Et na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso o bozo bela nzoto zo tungisa bino poto tika ka bino te po musala to ko sala Mama Kapache biso to ko sala ngo mais pour ça na ngana yo ndenge to fani boye etalama batu batala biso batu ba consommer biso lelo to koma komona batu ba consommer biso na ba page Facebook batu ba consommer biso na ba Instagram batu ba consommer biso na ba TikTok yango nde souwe na biso parce que batu batala ka biso wana basa na droit bazo mériter ba respect et belé o esengeli to pesa. C'est pour cela yango monaka to souhaita kabino ba bonne guérison ba o bazuta la biso sous effet ya maladie pe ba oyo bazana ba matanga ba kufelaki nde to présentaka ba mes condoléances na be mission lokola ya boye ba papa ba mama ba ndeko nyonso ba sala nzambe ba to ndenge na ndenge bozota la biso to pesi bino mbote ya nzambe tata oya pambola ka mabota oya chaka kimia na mabota apé Sabino Kimia. C'est pour cela Mama Kapache pourquoi tant on pesa kangambo na baka ah mama toza bien na ngolo nzambe ba mboka lokola ba mboka oyo sangolu mama to ko vivre te ozate moi ça ke ko bota ngolu na nzambe za likolo na ye po on ne sait jamais akobima to akobima te c'est ça ndeko akoti hôpital nangolu na nzambe kaka omati mutuka nangolu na nzambe obimaki ozongaki nangolu na nzambe olali olamuki kumisa nzambe amen po tokamwa kango lisusu te et comment le la chose moko oyo amonaki nini ayokaki nini comprendre des circonstances po biso bandeko bazotala biso bakoloba bana bazolela bazotia makelele tosala musala esika bana bazali te tika eza normal bana fo ba sepela eza ngonga na bango ezala ka bongo partout kinaka nye ka ndengwana. C'est pour cela Mama Kapache merci nzamba pambola yo na kobosa na te le seul patron en Afrique du Sud millionnaire abana mike nyonso o aleki ba ninga na nyonso bana ya Afrique du Sud na mbongo Ricky Rox azana mbongo ebele pe déjà si na zo ki quelque ba prime ne comme ce qu'on était il faut ba engager ngai Ricky Rox a le bien te faux famille akwangage ngai tie na misu na ngamoko kaka fo ba témoin bazala famille bazala pona nini na baby sakana ya na ye le jeune millionnaire Snoop Dogg ya na ya commande déjà international moya zala sunangeza te akeko traiter makamna ya international ngakutu na yebaka santa Mama Sandrine Kazadi soki Ricky Rox ne na tuni eza la santé ya papa mokonza mwana muke Eric Jenga mokonza mwana muke Eric Jenga roi Salomo King Salomo na yebaka santé na yekaka soki na tuni Ricky Rox ndako yebisanga papa bien mais au moins pa muka pexinga lobité papa déjà zalaka bien tika na yo ko tuna ka te soki na lobina tuna Mama Sandrine Kazadi mokonza mama yo tuna ka ngai lo kwa ngana za bien bango baza bien koleka ngai c'est pour cela Mama Kapache to koko zangisa te ndenge ba continent ba lobi yango ka to ko sala po za patron na ko sala ko boni ngape na pesi Mohamed Moleka mbote mote ma charité Moleka batu na yo okoko zangisa bango te mbongo bonika mbongo passer le karambongo te aza na bien Didier Chomo Petit je dis pas ça na bien Didier Chomo Petit Jésus te pesi ope Congo ini mobimba bazana bango bien ba accepte so mbanza bomoko bazana bango bien président sika ko comprendre
Très na kanga kité mais déjà ndenge na lobi Congo Uni bango nyonso bazana kati. Ndenge na lobi mbanza bomoko bango nyonso bazana kati. Malgré ça que l'autre na malgré na zwa ke loko te mbanza bomoko pour jeune fille moko azana na Tchaki Diabo. Malgré na zwa ke loko te na Congo Uni jeune fille moko azana collègue na mon journaliste à Tchaki Diabo. C'est pour cela na zwa ke loko te un jour tokozwa kaka. Maman Kapashi na ningina lo balilo ba moko par rapport à ba réflexion na ngai. Ezani. O moni nga tango réflexion yaka. Esenga kana lo ba mingi. Pe na lo ba makambo kitoko po eza. O moni mokili, mokili salama na liloba. Mais muto aleka na liloba etikali. Na zolo babwe. Mokili salama na liloba. Muto aleka na kama liloba etikali. Maman Kapashi na koyebisa yo boye. Vie pose vivre au monde le quoi vie ezamulaï mais vie ekata na kanango dans laps de temps vie dans le français ou bien au lobby qui tourne makasi bando botama francophonie te nanga francophone nangonga muke vie ya muto esili Maman Kapashi kande to kutani boyi oko kendo yoki sango mususu ngape na ko kende boyoki sango mususu na kwa equipe na ozomona mutake okoya na genou olata ki talon te na bambala nkar na te sandal mo glissant oyebi ke bando komi ko teka robe komi ko teka lamba okomi ko lata na niveau moko ata base ba saper balata ka lokola yote na présenter ba mes condoléances na Sakachou. Moi si Mouzé Kindingo a koufeli maman. Na présenté mes condoléances na notre frère. Mouzé Kindingo a koufeli maman bo kilo na ye. Tokozo zela toujours ba programme tokozala wana. Ntonyo so ba Gaulois. Tokoya wana mobondo pona ko soutenir frère na biso Mouzé Kindingo a koufeli maman bo kilo. Et to yepe maboko pamba te tango to ye ko kabola mawa nande ko na biso po lelo e koma Kongola zuya maboko pamba na ko lia na transport na fête à mariage ozuya ka maboko yango mona kanga ba fête ya famille ba matanga famille na yaka ka 2 heures na longwe Poani na comprendre kango te 2 heures na longwe mama na yebisa yo jet set na lobi bien jet set orchestre ya papa Hervé Ferregola Jésus de Nias le patre motoya yambo tant que biso ba Gaulois jet set eza na prestation bazo que ne ko prester le 7 juin na ING Arena na kati ya Belgique neto zo bisa ba Gaulois nyonso le 12 mai ba Gaulois ya Belgique baza na carnaval o ba bongisi po na ko lakisa papa Hervé Ferregola baza na bolingo na ye eza journée moko historique na banza ete ba problème eza na mboka ebele ba inondation ezali ba matanga ezali ba guerre ezali sko lokola moko na moko asa na fonction na ye okosalela o eza fonction na yo eza ti obanda koyebisa biso dadilité ya kanda yo zomona te bato bauti kozinda kaka fere te ba o baza mieux placé pona makamba bata kozinda bazali si ngai penenge na maman même si ba problème eza na mboka ba date ya mariage elongwe ezali ba matanga esili ba anniversaire esili mutu voyage ezali ou bientôt loba azongi susu akelu Lubumbashi ou bientôt loba nyonso on arrête mutu asala esu eloko te po ezosenga même na kati ya bitumba ta guerre ezobundama même basodo bazobunda fo basenga fo balia bato pe bino boye ko luka bobotola bango mboka fo bango pe balia bamela c'est comme ça mokili tambolaka bongo ndena yango wana nazoyebisa ba Gaulois nyonso ya Europe ya Amérique ya États-Unis ya Canada biso toza ba Gaulois toyaka mobondo toya mobondo toya ko soutenir papa Hervé Ferregola Jésus de Nias le pas de moto yambo et biso toza ba Gaulois oyo to soutenaka bénévolant sans salaire, sans dérangement. Totika kapena artiste à la Kenya. Et c'était artiste à la pongite. Mouke ba mona ngai wana na porte à bova. Na yeko telema. Papa za te. Biso toza batabilo ko wana te. Otungisa ka er nyon so père. DG Blaise.
biloko wana eza kitoko te ba maître ya Ferregola toujours à bonne santé maître Djipi Bilanga Makofi na mona ki bazo provoquer yo mingi mais nga na yebi ete nga ninge na yebi Djipi Bilanga Makofi na nenge Congo ezali na ba sport nyonso mundo ko beta na ye maître Djipi Bilanga Makofi azate ateto chelie mutu nini na Congo Djipi akobenga ye kaka akobeta ye kaka nena zaboye ngai atoba ndiko yebisa ngai liteya pekisa maître Djipi bino de Jessi Bobongisi Martin Bakole pekisa oui to pekisi mais ngana za na motema na ngana yebete maître Djipi Bilanga Makofi akobeta Martin Bakole maître Ninja atabo yebo bandiko pekisa nga soke sina lingi mutu na komisa na place ya kokoma te nena zaboye soko yebisi ngake maître Ninja akobeta Djipi Bilanga Makofi na koyebise maître zo ya na nchango impossible pour biso ba force na biso nyonso to boka na nzota maître Djipi Bilanga Makofi babi Ninja koto mutako simba zate bien sûr ako simba ete mais soka meki na Djipi Bilanga Makofi ako regretter ya olia Djipi ndeko na lobi boye nga soki nazo linga mutu na tiaka ina place oyo ata ko kweya me etali ngai te maître Djipi Bilanga Makofi akobeta ba katiere nyonso RDC akobeta kuna bazala ba ngina mekana ba soda te komekate langa jwe niye dimende maman oyebi ke ngano to na problème kaka nena te akabite ya te awa ndena lobaka choko ba soda soki ba soda bazo cha choko bakomaka na insécurité makasi mboke komaka na insécurité ya bazui bakiko kangisela biso na ba kondi oya choko c'est biso bato monter vidéo wana et comme dadi bongisa langage et loko eko créer ba problème et c'est ngate on a sala ki vidéo na teki kombo ya général nini na teki kombo ya colonel nini bazu général moko pe ya mwa choko batie bazu pe colonel moko ya mwa choko batie te ngana stolingi na biso ba joie de biso na biso ba mateya liteya eza berceau de l'humanité te et puis liteya ezalaka pe camarade ya mutu te oloba pe bien na tanga mobu tango te bayoka ite oloba ki na tango ya kala tolobaki bien na tangu ya kala bula fufa nyonso na le silinga ka na minute likola ko yaka ko lobisa ka mobala batu ser na ngai moi était batu ba otuna nga balobi ba jebo sala kana capage ye moi sangwa lobaka te esalaka nenga binte ba boni mambo teza biloko wana botika ye ayebi ke sœur et frère ben oui dans la parole de Dieu o cha bible pe wapi ono na yaya omwengane na zaboye kosimba bible nyonso esthétique wana na lingaka yango te nakoba no simba pe bible mena tangaka te Bible batanga ngona lolendo te. OK. Bible pe batanga ngoka ernesto ba notanga Bible. Bible eza makomi loka ba makomi nyonso te. Bible eza lettre te o muta komi. Bible eza l'inspiration batanga ngo pe na moment pe ya attitude ya malamu. Mutu nyonso azoka makomi na nzambe lokwa muninga na ye batabongo basuka ka mabe. Mama kapashi yoka na ibisa yo. Natanga la Bible peut-être batu baye bakate. Omoni décembre le 31 décembre. Tito tanisa. Tongo ya le premier il y a le 1er janvier nakotanga Bible natangi ndenge na sambeli bongo na salle déjà ba stock ya ne mobimba. Nga ezaka botie fufu esi na sambela pona ba fufu nyonso ya ne. Pona yeba kinzela ba fufu ko bimela te. Soki botie ti on a les chocolats nzambe sa yibi ba chocolat nyonso ya ne. Ba voyage nyonso ya ne nga na saka prière ka ya ne mobimba. Eza ndenge na solo la na nzambe. Na ne na tanga ka Bible mbala moko na bandango 0h ya le 31 décembre. Ti na tongo ya le premier. Na kati okomona ngate agitation na ningina lala kolo na tiki butu te na tika kango déjà depuis janvier yen kolo ndaba ndaka ko sala musala na ye soki botie fufu musa nzamba lia assemblée te ngana za muta ba stockage ya ba prière et ça siko ezana ba ne mususu nzamba yebisa nga sala ba prière ya ba mois
Les premiers na nyatika prière à moi mobimba. Oh solo liko. Les premiers na nyatika. Ça dit tiba tu bazo tutuka. Kolo yetu. Alléluia. Mokileze ya bisote. Mokileze ya nzambe. Ngana sala ka prière na chena stock. Donc atoke no église te. Nde na zabo moni prière na sala année oyo. Et bandaka ko expliquer tant to koti le décembre 2026. Au moment tant to koti ka décembre. Et baby. Mbala montant to zo chité. Nzamba ko pesa ngasi ko modalité ba na ba prière musuna sala ya ba semaine. Nzamba ko bisanga année oyo banosaka prière chaque lundi ti lundi. Chaque lundi ti lundi atana sala accident na tanga kombo ya Yesu te comment nzamba tanga papa mbate. Ça dit nyonso on azokutana nango eza déjà proclamé ya yebi. Et mon kilo tozo vivre makapashi ata muta kufi na 70 ans. Ata kufi na 80 ans, 90 ans, 100 ans moni ba koko. Chango na mutu na yo, panzambe zaka lokwa un jour. O umelite, to umela kanena sama bele. OK. O yebi batu ba kufa na 500 ans mokili zaki na 500 ans. Lelo ba koksi combien? 1525 na sama bele. Bah vous voyez, mutu umela ka grave na sama bele. Nde tozana bisoka pour un peu de temps. Félicitations à tous les Gaulois et Gauloises. Et si ka musique on a sepela ko yemba, mikolo na moni Jesus. Tala. Azamo yemba yemba makasi ma sepela pe batu ba yemba ka ba ya ko yemba na ye. Hôtel ba répétition faire te mikolo. Ba yembi na. Ba répétition. Azu ba fille ba oyemba ba soko sala ba interprétation ba nzemu na ye azu ba garçon répétition zo sala succès lokola album a recruter ye ko recruter ezaka na problème te ya ko laksaka ne ko yebi ko yemba ba tu ba zongi sibiso na ba nzemu akala ba nzemu na ne ko linga mingi da di pa ça olia ki ngata na lié te. Oui, c'est un problème. Mutoki zaka ya ba souci. Ndeza ba mutoki na ngaso chengo na test na microscope. Okoko supporter te posa. Ça dit au moment mutoki za ya posa mbongo. Mpia ke leki. Eza mutoki mo bo so bo chengo eluka biloko ebele na mbala moko. Eluka mapangu eluka mituka eluka. Na moko muto hotela ngona microscope o ganga. Oloba o mutoki te. Hollandi. Et pourquoi que tu ne t'occupes pas? Ma sœur, faire à salirage d'internet. Au Bossagnon. Ni. Je me dis que je vais na Bossagnon, ça m'a bébé. Au Bossagnon, ma casa. Nga banze muna senga affaire yembela ngai. Na yemba monte. Na yeba te za kanini po yembango. Il faut que bandisa kaya ngasona ke na bana ke concert moi no senga o senga ye mateya oui na ningina la kisabino likambo moko babengi mateya ndite ate nze mwana kanga muna pesela ngombongo te nze muna ngai ndiko nanga wa faible n'esprit nze mwalite ezaka nze muna ngai na ningina la kisabino likambo moko babengi mateya. OK. Nzela ya Carrefour de tous les chemins. Nzela ya bolingo, nzela ya nzambe. Mingi bazonga mabala pona bolingo. Nalela nalela lolilo lilala lilala lolilo lolilo. Wana mo kalo bana munoko. Mama mia. Nzela ya nzambe. Na beta nini na Olivier Chimanga. Pona bolingo. Non, yo ke soute Chimanga, photo luka. Kutanga ba komba batu anati. Kwani? Kuranga na bango no Olivier Chimanga. Soliste. Beba na ye, biso ba golona Chimanga simba gati. Ikamunini. Abeta nini asala bola mbele. Abeta na ye mais biso ngai na Olivier Chimanga e simba gati. Merci na dollar before Fabrice Ebebe Tata Pamola yo ye bazalaka mingi na Warren G les boss Warren G Fabrice Ebebe bazaboye alobi soki yo zo tomboki sangai nde na ko laksa oke na za motomboki
Warren Dialobi était pour au monde bateau dans autant bango de bateau simi Cape Town Afrique du Sud. Ce qui Cape Town est à Cape Town et ça grâce à Fabrice Bébé na Warren G. Bango de bateau simbi na grand frère na de Paris de Panama. Bobenga nite de Paris na bengi kala makasi. C'est pour cela ngo bazolo baketo za ben grand. Soto bimika mboka to bossa na bato. Oyoka kite touro. Touro to nyonso attaquer biso na ingratitude. Mais to sala ingratitude. To boa kaka. Bango balingi nde kotala émission tina suka te. Alingi kaka ngana katela ye kaka. Donald Trump ya Cape Town de Paris. De Paris Donald Trump à Cape Town. Vrai no social ali sécurité. Ya makasi. Ngai grand frère na ngai Azakuna, Marguerite Okutana qui te ba deux grands frères nga Dada Kanda. Le millionnaire Dada Kanda. OK, Dada Kanda. Dollar monétaire. OK. C'est-à-dire penza côté wana solution il y a Afrique du Sud, solution il y a Cape Town. Dada Kanda. Na grand frère nga Gina Ekofo. Gina Ekofo bango ne batu bapesa biso buya sport. Okomona bango na ba voyage prochain. OK. Na vena ngai Luison Mbata. Luison Mbata. Na mukolo kombo oyo kaka ninja. Papa na Blessing. Fondation Blessing. Maître Ninja na Cape Town. Ezalaka oya kichasa otie ayibaka. Muyibi ba kombo. Mukolo kombo penza eza Maître Ninja papa na Blessing. Fondation Blessing. OK. Kuna place na soki ba bilamba oya ba lena zolata mikolo. Mikolo ba to komo tina kaka. Daddy zolata ba la musuni. Daddy ba jina musuni na zwaki yango. Kuna bazana omoni bango bazana nini. So ok na Fondation Blessing. Bango bazo sala même na tenia ba soda. Bana mboka. OK. Vandi sama solo na Cape Town wana Maître Ninja na mwana Blessing na madame na yoko zwata idete Fondation Blessing. OK. Kasi mutamemenga kuna Corsit. Oya baneko ba deuxième na bino journaliste ozaki deuxième na bino. Yo premier, yé deuxième. OK. Corsit tata pambola yo. Ozomona, c'est-à-dire batulokola ba l'international champion raisin. Baza bato ko négliger te. Ah c'est bien. Ozana ba Yannick Kinia na yo baza bato ko remercier. Homebox. Okomona ga ekaka ya. Oh, Homebox ni yango boye si. Toza lokola na ba Fabrice Ngitavu, parking ya ba Jogo. Oliet. Yo bosa na ga bato lié. Olié me car et pour lia ko le kangai. Ba Jogo na lia. Ngitavu na lia parking ba Jogo. Et bon to lié te. Taba na ko tanga komono na lo yenge. Il faut to lia. Oh nini yango. Na peso patron na moko oya kote nga Zara. Non. Mama kokota Zara ezali panangu bate. Et puis okoti Zara, ye mutazo ponelo to malobi pona. PDG Gloire Kalala. PDG Gloire Kalala mama. Oningo tambola. Oningo tambola. Ozala kite. C'est dit olandaki mibali. PDG Gloire Kalala, DG Gloire Kalala. Yena Cape Town wana soko komi Cape Town zo luka peut-être mituka ya location tambola na yazali. OK. Oningo somba mutuka moteki monene mituka na Cape Town. PDG Gloire Kalala. Mama e komelo pete. OK. Omoni Afrique du Sud mobima mutateke la bango mituka lokola yazate. OK. Ah c'est bien. Merci na Théo Mouteba. Ya Théo Mouteba. Tata pambola yo. Fondation Chris Bongongo Solution. Merci na Pompon Miyake. Wana ezalaki bo comprendre kake bato ba idaka biso tokoki pe kotika bango te. Mabangele ki na bosa na tem ezalaki ni nanya ko sa bolingo. Nanya ko sa partout. Nani yo mwasi bakoko bundela. Olobe na nga bongoti. OK. Nanyo mwasi bakoki ko bundela nanyo pe mwasi bakoki ko bundela te et puis nazwa occasion wana te pona zelongi mabe moye ba bundela nga ezate pe ba bundela te obalamba moko te na balamba la moko te oningo bimisanga na epere
soki oza yuma na bolingo nga na za yuma te lite ya mobali malamu mambo tazwa mobali malamu te wana okosi po makambo amonaka ayo ozalaka te kati konionga ye bon mama Kapashi na oteya lite yango mwa mokuse parce que nauti komona bamusicien na biso ya mboka oyo baza baéducateur ya masi basali soni makasi c'est pour cela yango yo mpe outi koya nango kaka na ntongo mpo omonaki Gezi Mawete basi babundeli ye e basi yango bakangaki ye bakutaki ye na étape ya partous ezala bongo te mais tokoloba boye par rapport ya éducation ya artiste mama Kapashi kokanisa te na vie po yo bima yanke il faut basi te yo nabi ko nga bongo te na tiki nazo pesa matia na mituna ke na mona pe biloko na moko sala ko vandi bozo loba etela manango pété siko oyepa mutu o fwa loba makambo batu bazozela aloningo che etala makokosi etala baka na mona ngo ka 10 commentaires na page et dans la motivation. Très bien. Dans la vie, il faut être motivé. Oui. Même moi, si même mobile, il faut que ça la motivé parce que motivation. Partout. Neni na ebi ke dernièrement auto que ne fait mon bo la taki foulard mon bo mais mi pende tout libanda. Ozo ke ne ko yambana kana ba garçon ba choko. Mibalo ba olinga mibala bambinga Mami tu naga ngapi na zaka mbinga mais pourquoi changa kate na o changer mafuta okosi na changer mafuta moko mafuta ni komo bongisanga ka te ya na basi musuba linga te mobala ya kitoko akomo banga mama na changer mafuta monga so na teli kitala non ko komi supporter non loba ngana sala nde bubulu boye mobali na bien moi sa baby sanga yi aki olukela ngaka oya bata mwindo ya lukela ngaka oya bongisa noir na yote bilo muso ya biloko obongisa noir te na obimanani na ndako yo ke banda ya libala no balula yete na obimanani mase nanu azwela nga ya bata chocolat ngana bimanga chocolat sona utili bana mboka te pona nini ba fille ya kuna ba yebisa nga ba te ba ser atayi ba bisa nga boya tika baba mota pimela fufu endo kote ndeko na ngai ba bisa nga boya omoni mboka o mafuta bopakola kuna na klima na bino na klima ya awa ebala na kate to changer mafuta ba changer nga savon ba changer nga mafuta ba changer nga parfum tika boye place no tambola babi na te fadi ma vine azali bogar boy mais soki na zongi Kinshasa na salika une semaine abwaki mafuta ana na fulu ayeli ngaka oya et puis oya bata mwindu ayela ngaka miki omuna pena na komi penza na tapi ya mwindu nenge moko kobangela mobali akona za taille lancé mais bon, on vient à la stratégie. Ça dit à boyer aveugle à kanga penza. C'est pour cela, Moutou a besoin à la prochaine. À quoi bongisanga pour regretter. Wando kwa mtabisa. Ngana mukaka Moutou a bongisanga na vie. Ya. Nabi boye. Na basi bango kaka boye. Bana basotaka. Et na basi muso kozwa na vie maman okenda déjà Équateur oh ya babi kona so mwana mobali soka ke Équateur azongi babi bongo oh ya ngana kuta mwasi fufu elala mazo fulela ngango lisusu ventilateur ka pemeni bango ba oloba papa fozwa mon fefe beta yo oko tokaka te mobala tokaka te mon fefe beta yo mon fefe toza wana te okotisi aventure makasi na vie eza crédibilité te na vie ke nga mobali babundelo te à part ko bundela bon nga na koloba boye Gezi Mawete totali tomoni
Gez au sali Sony y a ba musicien au sali Sony ya République kitoko ya mobali faut être responsable aussi même ba responsabilité na yo ya vie kitoko ya mobali ni kolobaka te faut ba bundela yo que ceux qui ba bundela ndo komi génie ceux qui ba bundela ndo komi su kitoko makasi na mwasi o peut-être yo kozane na ndako boko zala na harmonie pensate parce que mwasi na yo déjà so azoye ba bilembo ke mobali nanga aza mobulu ya basi eza propreté c'est pour cela Gez Mawete babiloko ya ba partout babiloko basi ba bundela kayo toza content na yango te oza artiste oza leader d'opinion. Un artiste, un leader d'opinion, tel bas ninge bazo swanam. Et puis il y a des filles oh ngana kamwaka. Français belé na munoko. Non, tant kuti biloko bongo, on s'appelle nangote. Bima s'est déplacé parce que bino besoin baké. Des azana nous célibataires. Il faut kaou sabino, faut sili sabino. Des azana célibataires et puis ndenge Gez Mawete à comprendre mo kililelo. Gez a ko bimisa makanisa obala lelo na lobité. Oui. Azana. Et puis Gez soit bali succès aussi là yé. Yo kasi na bien ba Gez Mawete baza ndenge moko na ba pasteur célibataire. Ba pasteur célibataire tout monde ba ndimi baze belé na église eza cause eza moko. Mukolo akobala bantu nyonso wana bakokima parce qu'il y a des filles au bazuya bazobenga bango matalisa talisa chance. Bazuya ko talisa chance na église. C'est pour cela il y a beaucoup de filles ba yaka pe ko talisa chance na ba garçon baza célibataire. OK. Na biso toza ba marié boye ata toza ba matata kilikili ezalaka impossible pour mutu ko kota mbangu na karo na ngai. Oui, impossible. Gez bazuya mbangu parce que ba yebiete Gez ninga za boye azona na kila ba célibataire. Et puis bino mo boye bi Gez apakola ba mafuta sorti nyonso aza pembe mobali kitoko ozomuna ba biloko wana nyonso eza kitoko te lelo o ba video ezotikala lelo makamebele tozo sala ezotikala ba mona ke lobby bana na ba hôtel papa ba bundela kiye papa ba kanga ki na partout papa ba sala ki papa ba zongisa ki ebuye eza kitoko te bomba bolumbu na yo bomba mutakala na yo nyonso ezala protéger biso toza wana te pona kolobela ngana yaka kolobela mingi badati ya faire gola na sana tante ya kolobela ba musicien mususu lokola esali kitoko te et sonné mabe na république lokola ba congolais lokola na minto ba conscient mboka bazana concentrer na makamde batu bazindaki bazoko ka peut-être kolobela makamu na binote il faut ngana lobelango et puis ça ba biloko oyo bakoki pe ko kanga yo même yo Gez Mawete pour esa kitoko te biloko bongo na télé ndena yango wana mama kapashi yo zande ko na ngai photo protéger pe bino basi esa kitoko makasi moi si to mobali to lingi kaka sens ya responsabilité mobali o basi babundela kaye esa crédibilité te esa respecté mobali faut o se protéger o mi bomba ozala calme ozala poser nde yango wana mokili eza nango posa po kati na yo eza na makambo ebele esengeli o servi pe mabota mosusu na sens moko ya bongo tokolobela ngo pena makasi te en même temps Gez paza mwana changu malgré na longola na changu mais o kontaka kaka mwana changu masina Petro Congo ozo masina sans fil o peut-être na ko koloba mwa moke yango wana mama kapashi lelo take mutu na sukeli awa omoni koloba mingi epesa biso pota libomu tobelaka ba hemorrhoïde ya makasi batu balobaka mingi tango zoloba mingi folia ka pe bien omela eza kotambola mingi kovanda mingi koloba mingi ba conséquences nango eza ba maladie wana c'est pour cela faut komelaka mai mingi et sungaka na santé na kopema Yoko to mela no masangate. Ucha kwiti. Bien. Na lingate place na omela bomona. Mukili ba ebaka na mela kate. Mais na ko mela ngona en public te pour eza publicité te. OK. Olandi. Merci na le président Ridi Boyoko. Ya Ridi Boyoko tozo sepa to royal lisusu. To koya parce que la flat wana.
Atako ebenga makili nzanza mais maman comme reconnaître. Oh yo zali. Ah Ridi Boyoko. Ah le patron Ridi Boyoko, papa social. Pour Afrique du Sud. Monsieur Sepelara. Ah est-ce qu'on gagne madame naba ba que nous sepela. Moi soko kozala après ah. Tete moi to zonga rappel onzonga na mwana moko. Ah nzamba pambola yo hein. Ya da date ni wa to cheno date te. Te na che date na ninga na biske bino. Turoli makele te. Te na lingi kimia. Na lingi kimia pena na vina ngai. Na keka na solo na patron 72 na zongi wana jeune millionnaire qui Roxy. De mutapesi mot d'ordre wana ngana ni loko lisu ya kolobate hein. Bye. Merci na Jobour Mobimba, Captain Mobimba, Dirba kuna na zomona Trésor Massa, Otis Massa, ba oyanga nyonso Didier Kabishi mutu a dollar. Malgré na yaki Dirba te mena roya kaka. Voilà, merci. Glody Kitenge, Tata Pambola yo. Glody Diasuka motema Tracy Mbelenga. Diasuka ya Tracy Mbelenga pro. Merci na bino nyonso. Ah, dans la galerie. La galerie. Côté à Planète J. Donc, quand on a sur côté de Planète J, où est la galerie, car où est la carte. Parce que la première biso ba mama on a bino jeune c'est pas comme ça pour penza ya ba chaîne plus makasi ça appelle livraison à domicile tika makasi dans une ba chemise nyo sera ezali au niveau bala au bengi kaka ba yeli ala sapati ya ba simba na semaine aux autres musala qui peut ça simba simba non parce que vous savez non ils ont la simba Mwana ibiso o santa. mais il faut que tu tout quoi il faut que tu ok les alula qui Galerie Bonne Chance. En face, il y a Supermarché Galaxy, boulevard du 30 juin, avenue Équateur, Planète J Pembeni, Galerie Oeza, juste après Planète J. Nakati, voilà, Modélix, Tozaï. Au fond, la RN. 10h à 18h. 10h à 18h. Ça, la pas livraison. Livraison à domicile, le $5. Ok. Ma parfait, ça. Il y a qualité, nyonso. Donc, awa. Nyonso balobi o balataka eza obanda na single pantalon jean polo veste chaussure ketch pantoga ya basi na ba condition tout soko kimaka bambango babiloko na bino awa eza biloko ma computer ba te mibalo balingaka mi kolata couper obokenda ba dimanche ba sele ba ketch na bino eza obokenda na ba wapi tolobi tous les qualités eza na ba tennis ba saper banane tout boya honorable c'est tout bino boya. Mieux c'est déjà disponible. La mienne tout fort, c'est na pognon yangai. Vraiment, na zeli pe kapashi yae. Suka. Boyo. Tala kaka. Yo bomi mbona bitunga usindeni. Biso to liaka na biso mbo. So, ete biso to liaka. Maman, soke monani lia. Tozo récupérer ba retard mais ça pia ko to tikaka. Maman, na bona ke na nyonga muki. Nangina samba ngambo kona banji na bomu kile kota conflit. Eko ma okeli fero pona pantalo. Abo makambo. Ça tout. Mon nyosiza. Boya tout boko luka awza. Parfait vibrant o na métier en okaka. Kaka na bi oyo kaka oyo ba jeune fille oyo journée mobimba ti lobi. Zomon. Biso eto kotia. Est-ce que ça na boka papa? Na RDC. Biso eto sombi a. Makasi. Yo pe ko somba boba ko fenenga na famille. Moyen. Nyoso ka ko bang. Ozana mbonga bolata be monika tombola ba triko kitalo ba libaya. Ba chérie ba libaya. Nyoso eza ota.
Tala, bino ba honorable. Bino ba ta français. Yo mta français, ni je reconnais tala. Ba respecter la français non te poke na ngona di papa na tricot. La ta chemise o, ba ko neme o so postile. Te dito ko moment mumela. Yango ya. Otro ba gite den ambale na casa. Tala, kabaja simi parfait. En tout cas, biso na kata boya. Numéro ba tchéli bino na bo benga. Awa ba crier. Biso to découvrir ba place au Holandi na c'est. Et ça la trompette c'est que bon va te bela peu prima et mati. Elle va te dire que promotion pour profiter. Là va ba tchambo. Là dit que ça va 100, il va tchambo 35. Vraiment. Quand il va régi. Makasi. Mais ton moment na ndoto muninga o kizumu. O ayi ba compagnie. C'est ça. Donc va ba na été muninga ni kola ta propre. Banumune na kamuka ya si demande to na kote banomele yo. Moyen. Oui, pena mabe. Même c'est OK. Capage TV. Capage TV. Capage TV.